Mbote mbote bandeko na nga batali ya Arrête Kilumbu Shembo TV na pesi bino mbote biso comme déjà babutu donc bino na bana bozana ba moi ba mosusu baza ba moi ndenge nzambe akela mokito pesi nzambe ndenge akomisa biso na ntango oyo naza na mingi ta kosala nazoba kaka motu il faut koyebaka nyonso il faut koyeba komisungaka ta mosu na nyonso okoluka eloko ta mosu eza te neti na ntango ya confinement oyo okoni na salon basalo ta mosu bakangaki okanga bana no suki ndenge nini okomikanga yo moko suki ndenge nini baya mwasi nga mona azomeka nayebaka suki te me namekaka baza na meshe nanga mo boya kalawa nde tokomi na maleli bato bakomi kobanga okende na salon de coiffure malgré confinement eseli bato bakomi kobanga nabi atekala nameka nanga komikanga nga mo mpe nakomikanga suki oliaki dépense ba $100 banini meshe nanga kutu yango oyo nafongolaki eza meshe kitoko nazomikanga bokomwa nde nazomikanga tina nde nakosisa na kopresente bino suki na ngai tozomeka il faut komekaka mwana mwasi tozomeka nakolakisa bino nde nazozwela yango malgré nayebi te bino bato bokangaka suki na boye commentaire mpo nazo commentaire na pe moto akanga na boye nango kifuto ya $100 namimeka nga moko suki kaka ndenge wana moto nyonso amekaka nde ayebaka naokata maboko oyo eza ya komeka nasimbi suki meshe na ngai yango oyo nalekisi nasimbi kote kuna ifo tomekaka baya mwasi eza te kaka nyonso basalelaka biso fotomekaka awa na poto epa na biso suki eza chere omona suki ya minene kaka oyo bobenga bagros bebe wana oke na salon bani na 150 ya mike ezokoma ntina ba 300 mbongo wana okosesa ta okofuta bafartire te mais soki eza ya argent neti ya bafete okende mpe odepense soki oza na moninga na yo oyeba okanga suka okokitisela yo mais suki eza chere en Australie soki totangaka ta basuki yango na Congo toza na bana basi yango baya mwasi nazokanga nanga ntina suka te esika suki na ngai esukeli milai nde nazosuka yango oyo asiko na yango tia mwa visita mpo te efungwama te mpo nazokomisa yango ntina suka te baya mwasi fo tomekaka bao bayebi kokanga suki bazangi maboko baleki biso na maboko to bango bapesa bango maboko ya ndenge nini botala bao nakangi ebima kitoko ntango na kopresente bino fo tomekaka biloko nyonso soki nasilisi ntango na kokwafe yango ngai oyo susu nafongoli baya mwasi mwa meshe moke ezalaki awa naopresente bino mwana mwasi amekaka kote nyonso toza na poto toza na shwa te na Kongo nde basalelaka biso oke basalon de coiffure mama asa asaleli yo mosala bana koto oyo basi bakangi baleke mo basuki nakokosala mpe nanini mpo soki nange eza naturel eza mikuse nakokata mpe banzela na tejko nanini nzete oyo tosalelaka banyama wana me nalingi na maboko naoza moke po aza na kote ya liboso bao bakanga suki babanda mpe kaka lokola biso boye soki na mikangi ata ba 5 fois sina okomanga mpe professionnel omona nga mpe nafungoli salon lokola jie yango nde fo komeka na mokili tokota totibi tomeka tozwa mpe baabone toza kaka koluka ngai nazokanga baya mwasi nazomeka balobi na anglais kotrai toza na shwa te toza na malili nenda kokanga nga suki oke pa coiffeur mosu ake to coiffeur ake kokanga suki nzokanga azali na maladi atikeli maladi wana botika koseka baya mwasi oyo suka batele réalité tozomeka naosukisa yango na suka te
soki nakomi mwa parti esika suki na ngai esukeli milai nasali bwa lizita nakangi yango mpo te efungwama te mpo mpe meshe oyo eza meshe moko lise meshe ya pete soki okangi boye te koya kofungwa na butu olali ozalaki nasali perte mpo ta bona nakangi oya mwasi tika tombeya nakanga suka mpo na ningi nasala makambo mosusu nakosisa mokoni suki bandeko telere yali to likambo nakosisa mokoni suki oyo bomona yango kaka ntango présente wapi meshe bokota kaka bokotokoto bomi abone Ariette Kilumbu Shembo masolo eza kitoko yango bomoi nde nayesaka bino tosangisaka nga naza nanga sangisa tala oyo nakomi tina basuki apui na kati lisusu mpo nazwa suki nazwi meshe na ngai ale nakotisi na moto nasaki bino ngai nazaka nanga sangisa kote kolamba kotema te ya pete koteli te ya kanda soki mpe eye totei koteli te ya kanda eye totei ngai wana siko nazokanga ngai nazomikanga ifo kozala sangisa lelo nalongwe na makusa nalongwe na lite ya pete nakomi na suki moto ifo komekaka mpe nakokutana te na banoire mosusu ako nandakangaki nga moko nazwi mpe cliente ngai mpe afotinga $100 donc fo nakangaka mpenza mpo nayeba suki oyo ntina plantere moko na miplantaka ya ndenge wana mwa mpe bimi bien moto atuni obina moyebi na yo mosala maboko eza kitoko soki omipesa okoyeba soki na mikangi ata 3 fois na jata mwana nanga mwasi nakangi ye nakoyeba nanga mpo mwana nanga mpe ya mwasi bakokanga suki bamakiyage wana yebaka bota nafongolela bino ndambo nasinaka baya mwasi boloba bino moko quand même na trai botalo nakangi deja bomoni nga mo nde nazokanga ngo na maboko bomoni uchapwe mona kozongisa yango mwasi na obetaka mo ok natiki nano kokanga ntango nakosisa na kopresente bino mposa nalakisi bino ndenge mo nazosimba nasimba eso ya suka nalakisa bandeko na ngai ndenge nazotrai mosala na ngai mwasi asimbaka trayaka kozala te kaka ebebe ofana na ndako nyonso basalela ona suki bakangaka yo ata suki ya kofundika ya ndako lokola ngai nazofundika ifo okende ka salon obimisa $100 mwasi azalaka ebebe te ofiamikako ata bato mosusu bazofinga ome ozomeka ti mokolo kokoma mpe professionnel ofungoi ngai oyo nazokanga boza batemoin na ngai ezaki nasi nakangi nde naye kopresente bino ke bandeko suki na ngai yango malgré ezokomplike ngai me nazobundana nango nakokende nango kaka bongo nazobundana nango ngai oyo nazokanga baya mwasi ya boyomi abone te bazosala mbaba makambo bobi mpe nakolia baafrikain bazalaka ya mingi ya modele akokutana na ngata esika tozotambolaka na baklasse kuna soki atuni ngai nenda kangi yo nayebisi nga moko po baafrikain baza mingi ya bamboka mosusu bocomprendre baafrikain wana soki na ese boyaka na 150 nazwi te mponga moko na mikaki nayeba na mikanga courage kaka moto na vifo ozala courage tokoza na courage okosala nyonso oyo baninga basalaka baya mwasi ok bomoni bino moko nde nazomeka toleka nakola présente bino ntango na osisa ok see you bye nga nalinga bai na sisi no te me nalingi bai ok toleka bopesa nga ba 2 heures du temps na kosisa suki yoka 2 heures du temps naza nano eleve toye lisusu bandeko bomoi nde na bandaki suki na nga nde na bolakisa bino nazokanga nakomi mwa mosika tozokoba kaka
osisa yango kaka lobi meshe yango mpe ekotaka ya meshe kitoko ekomplike nga te bota nde na komi quand même na force baya mwasi bozala nakanga moko lisusu mpona komoka pongi tokomi deja ba 23h awa epongo nakanga nafongola nalakisa bino oyo nakangaki tina nde nakolakisa bino ndenge ekosila tozokoba kaka bokotokoto eloba boketu lere grave bokotokoto lere grave confinement etangisi so makambo ebele baya mwasi totikaka na systeme wana ya mbote na mosika kaka confinement esime maladi esili te efanda nano awa tena basome modele ya meshe yango bien yango nangi mpe tai nango ndenge eza moyenne meshe kitoko baninga mosu baki pochette nango basa nini nango yoka pochette bake nango badesine ya mwasi oyo soki ezota Kenya nayebi te nasomba yango kala efandaka na ndako nde mpe na misanga kokanga suki te naba un jour nasepelaka nango naokanga nango meshe nakanga suki esala suki kaka polele nde wana me malilo ezali awa mama ifo komifini kaka toza na shwa te nakanga moko oyo bakolala nakosisa lobi mutu nange eza monene nakoka kosisa mutu mobimba te lelo ona na koti te lelo toza na cuisine te lelo toza na suki mama yekola mi integre na makambo nyonso na poto ya mwasi azalaka te mobali azalaka te ozala na pusa ekota na nsima boye bamwa suki na pembeni ezo komplike nga oza na bana basi tala molongo ya basi nzambe apesa yo soki oza na bana basi 5 na ndako yo bana oketikaka mbongo na salon $500 jeti biso na Australia ekokena ata ba $800 so oza na bana basi donc il faut saka bomoi nde nazomikanga faut saka makasi oyo basuki po bana bakenda na classe na suki ya salite te yo moko pozala na suki ya salite te mpona soin mpe ya mwasi ekotaka kote suki soki suki eza salite ata olati nde nyogmano mpe omaka salite oma kitoko te donc neti eza ndenge moko bana nde bakenda classe wana fo bana bazala na motu soin kama mwana moke soki okangi suki otie bambuma wana mwa meshe na suki ya maboko bamema kitoko na bauniforme na bango donc baya mwasi yango wana nazokanga malgré naokanga maleme me nakosilisa so na misie nakosilisa bana ifo akende soin na classe ifo akende soin bopoti bana basi ebele kotikala bango kaka mitu salite te bavoisin bakomi kotonga tala mama natekaka bana mitu salite fo obongisa mitu ya bana nalembi asiko nafongola yango mitu na ngai ya monene makasi naosala nga lelo te nakoki yango mpona mikangaka suki wana ya moko nga moko yango nde nazoka liboko kolemba te nalakisa bino ndenge nazo évolue obetelanga mpe maboko nga moko na cuisine nga moko nazo débrouiller baya mwasi kitoko to mabe nakoki to nakoki te mwana wana kobeta yango nwani naoka bato bakanga su babaka ifo kotondisaka liboso liboso ifo etonda moko namoni bana kosala yango modele boye nabwakaka ndeni baya mwasi boye boyebi ndeni okomela ngai bacommentaire
na meki obetela nga maboko na meki bo otia commentaire mona bana otiango bosi na nina bima na ti manto encore tanga malili babuti na kwesi yango nanga botala namba ya mwasi nakoki te nga moko nazomikanga nakoki te baya mwasi nakoki to nakoki te. Ok, tokokontinue ntango na kosilisa obwaka ngo ya moko boye kaka na bwaki ere na kosilisa motu mobimba na osala yango modele nalakisi bino nazomeka boti koseka ngai bao bakangaka basuki na basalon de coiffe akangi yango mabe mpo babuiwai bazalaka te bao bayebaka bakikone tu akangi yango mabe ifaki atonisa liboso ifaki asaba tok too much. Soki moninga bi kokanga te yebi eloko te kota na commentaire pesa ye conseil baya arrête moni suki babandaka boye tomate batiaka boye batungu batiaka me yoka kokotaka kofinga moko nini opesa baninga no conseil ata kopesa conseil te moto ozalaka kofinga moko nini okotema pende tozotema na YouTube boye okanisa eloko moko nasala émission moko na banda introduction na banda développement bon na koconclure yango okoka taneti nga boye quand même soki eza pasi na Australie mbongo kaka ba 200 omona suki ya boye ya mabe kaka boye bazokango bakosengo $200 na okoboma ona facture te tokosoma biloko kolia bana mivuna mibongisa na yebanga pe mpo naza na bana basi yo poza na bana basi oyo bakokanga $200 $300 en Australie eza pasi mpo bakango suki ya meshe mbongo eza kaka ba 150 200 surtout ya mike mikali bana ba 300. Ok, ntango nakosilisa na kopresente bino suki na ngai ndenge na kosilisa yango tokoyekola etika polémique tika kofinga kota kopesaka baconseil kozala kitoko kokanga suki eza makasi baya mwasi eza naza motu ya monene ota esika na kumi nzambe kokanga suki eza pasi quand même na avance baya mwasi botala kote na komi etikali awa etikali nangaki nakoma na katikati me butuna na okontinue lobi nalakisa bino esika na suki na ngai ande na suki quand même na avance baya mwasi quand même na avance lobi na base na kosilisa na kolakisa bino étape na komi lobi na kolakisa bino étape nini na komi yango bana ozongaka nango ka nsima boye ok na kolakisa bino lobi esika na sukeli na malili epa na biso ye tofilika tricot mbotela bino balingi batali arrête kilumbu shembo na ye lisusu na banzi nasi na bandaki na banda kokanga suki na nganga moko na banda kolakisa il faut savoir créer na poto ya suki eza cher suki eza pasi bomonaki na ebandeli oyo atalaki ebandeli na ngai eza te oyo kota na katikati okoyeba eloko te nini na banda koloba yango ndoko bato mosusu ayebi ebandeli ya lisolo te akomi na katikati atali katikati akomi ofinga lisolo ndenge ezalaki nzoka nde obandaki na ebandeli te bao balandi nango batalaki nga nazalaki kosala suki na nga meshe nga mona banda komikanga baya maso na bitikana mite po savoir créer meshe na nga yango nafungolaki na banda kozwa ndambu na bi meshe yango sikoto balofutaka ba 300 ba 200 bakangaka biso malili pe bandi tikala meka na banda kozwa nga kaka muke na banda kozwa na ngai muke na mikangi bomonaki na ebandende na banda komikanga maya mwasi siko na sisi kokanga suki na nga ndenge na niveau na ngai na ndenge nalingaki nakendaki pe salon te quand même ebimi mwa bien botielanga ta point bosepelisa nga baya mwasi nekotinga na miso meshe yango kaka bandeko eza nango télé réalité tosalaka nyonso tolingi na télé réalité parce que je suis chez moi
baya mwasi botianga ta point bimi ndeni boma nde na bandaki na ebandeli botianga point nazwi combien sur 10 ata 5 te 5 te mwana kobetaka yango boye naza nanga professionnel te tala kaka na meki na koki quand même ole soki etikasa ete moko mpo nde so na ti babijo minene boye toza na tele réali tozolakisa fashion na suki na okobetaka yango ata liboko moko boye mpo basikoyo bijou wana monene emonana mpo naza gros bébé na nganga bagros bébé botonga te bofinga te koto mpe fona tia boye ntango natie kuna kote moko emonani nakotia boye ya ndeni ya mobaya mwasi na baya mobali ya ndeni ata boye nakobeta ngo ndeni nasepeli mpo nakangi nga moko nasepeli mpo nakangi nga moko ndenge na bandaki na bino na émission nde mpe na babina sukisa na yango osala na katikati te natika na katikati fana sosa émission na ngai na nsima nde kompleki nga mokeme mama na mibetaki toujours motu nakangi ere moko boye ere moko mpe soki olembi otiango ndeni boye ezaka tele réalite baya mwasi mpo ezalaki nango ya suki ya kokanga donc nazolakisa kaka mwana kobeta yango boye mpe na baye natie boye nalalisi yango na nsima ebimi nde nini nayebi okanga te boye so na sesu deuxième tour troisième tour nazwi ata bala epa bala na ngai nazomekala motu nakoyeba tanga mo nde na mikangi eboso na ndesi masuko motu bino bato nyonso bokaka bato akokanga suki na ntanga winter en Australie mama Ariete azali boya mama Ariete azali akokanga bino akomi bota ndenge ya mikangi moko na motu nayebaka na ngai te na mikangi sikoyo nga moko na mikangi yo sikoyo na kosala ndeni na motu bokotokoto bomi abonné pare Kilumbu Show masolo eza kitoko il faut savoir créer moto ya YouTube akreaka ofandi olobi na kolamba na kocréer eloko nini kotriche bato te bato balambalamba bamakemba kotokisa bamakemba likuma ya lituma bambika bambuma mbika bapoussière kotia na mbisa kokauka yo mpe ofabrike no kaka ntamosu mbika kaka ozwi kaka nguba mobesa kotia na mbisa kokauka na fabrike te awa aya mpe na okosalaka ndeni baya mwasi ata boye mpo nakanga neti nwani mabala azaka professionnel te nazomeraka modele bokotokoto bomi abonné baya mwasi botala bien nakoki te quand même moso na osala mosala mpo natika yango ekoya ngai peme soki ekoti na motu eswaka soki ekoti na miso plutôt eswaka makasi soki na ntongo par exemple na osala mosala na botoseti na bongisi na te na ntongo avosala mosala olie soki edérange oza na file te ata akuti nazokende kolamba lamba elubu nakokosala nakokanga yango ata boye malgré basuki yango mpe ekatana biso lokola bamongo bama bitiatia baya mwasi totika bitiatia na motu to epa bana okosutuka suki nyonso ya motu elongwe yo mpenza bitiatia pepita tozalaki bana mike boye sikoyo nango okende kosala mosala ete nazolamba na boye ekoya koyanga okosala no ata boye okangi boye osisi ndo ekosala mwa coiffe na yo to bana kotia bitiata tiota bazoazo mabe boye bazoazo ya rose wana kotia yango mabe mpo suki kotia nini mabe okanga meshe babendi yo koto mama bitiacha bitiaka bitiacha sotuka tala basuki sila tozolukaka ta bo bazala mafuta kitoko tozopakolaka balobi vixo pe kaka bomoni vixo vix vapor oyo esesaka mpona kosu hémorroïde bakaka yango kuna na nsima esalisaka mpona kosukosua makasi okosomona mwana azokosula makasi osangisa yango na blanc d'œuf opakoli ya na front opakoli koto ate moko mokolo opakoli na kingo mpe na makolo na sa makolo olali na chaussette yango mpe esalisaka na suki na banda komekaka nga mpe natiaka yango na suki nga mpe namona yango na lisori mpa bavoisin na biso banani bacamerounais so bato ya Côte d'Ivoire basaka baémission mingi ya baskini ya banzoto ya basuki mwasi moko alakisaka lobi oyo
esalisaka mpe mpona suki kotiango ntina kati na banzela basu esalisaka ata soki ozoka mokusa esalisaka baya mwasi yango ndenge mpe ngai kopresente bino vix eza kitoko makasi esisaka mpe banduta soki ozotiaka yango aire nyonso esika banduta ezali ozomasaka yango esisaka mpe banduta ya kanisa yango moko eza na suki yango moko eza na nini ya sante na biso ya nzoto yango moko eza na banduta donc yango moko eza na barime okotisa yango na kati te so oza na rime pakolo yango ndi kaka awa boye bomona badeswana na mwana likolo awa opakoli ava kopakola so oza na rime oyo babi bloke nozo ekangi ozolo makasi ozwi gan otie na ya moto ofini wana miyo ekopanzana ozwa siko pakola oka ti ya fixe moko kitoko balasima tokobeta mpe masolo nango ya kitoko mwana azobela mutu makasi mutu pasi ata mokongo papa po bayokaka mutu mokongo papa basalaka na bafactory basalaka na oyo batambusaka bamana minene batrake wana aire nyonso soki ova okende mwasi no amasio na mokongo amasio ata moko soki oza poka pasi ya makolo to rhumatisme ekomasaka aire nyonso tiaka na seti na sa makolo eza bien vix vapor ya kitoko makasi toyaki mpona lisolo nango te me tolakisi kaka toyaki mpona suki il faut savoir créer nga mpe na créaki na mikangi nde na bandaki émission na nga nde nalobi nasilisa ok bokotokoto bomi abonné par Kilombo Chimbo TV masolo eza kitoko.